Nakomi tuna kabandeko pona nini ba neglijaka ba albino to bandundu. Eske soki oboti mwana ndundu azali mwana te, soki mutu na melanine tende ekomi problème ségrégation pona nini. Jeune fille obozali komona bandeko ye abalaki mobali bavanda komona mobali mwana liboso aboti ya mobali mutu mwindu tango aboti deuxième mwana na ye ya mwasi fille muke abimi ndundu mobali abengane na ndako abi oyo mwana na ngai te pesi pasi ya kosakana te. Depuis que j'étais tombée enceinte de mon premier garçon, il m'avait vraiment accepté avec ce bébé. Mais 2 ans après, j'ai eu la grossesse de ma petite merveille. Il m'a dit qu'il ne reconnaît pas l'enfant. Il m'a mis à la porte avec le bébé. Quand le bébé n'avait même pas encore même 2 mois. Puis même le médecin lui a parlé n'importe comment dans la clinique où j'ai accouché, il n'a pas accepté. Je suis alors sorti avec le bébé quand le bébé avait 1 semaine. Kasina na esibino soki mwana azali ndundu te azali ndundu akweko réussir te. Tala ndundu oyo Hassan connaît comment est-ce qu'il a défié a pesi témoignage na ye comment est-ce qu'il a commencé lelo ya koyo mutu mune na monde entier azali ndundu kaka. Exemple à suivre. C'est une anomalie génétique qui fait qu'on est en manque de mélanine, d'où ma peau très blanche. C'est quelque chose qui arrive le plus fréquemment dans des familles africaines. Mes parents sont noirs de peau et moi blanc et ça m'a posé problème dans ma jeunesse. C'est souvent des moqueries, des gens qui me connaissent pas forcément. Dans la rue, t'avais souvent ces enfants qui te regardaient comme ça pendant au moins 5-10 minutes. Et tu savais très bien pourquoi ils te regardaient, mais voilà, juste le regard des autres étant plus jeune, ça me faisait mal un petit peu. Quand on était petit, on charriait beaucoup. Et généralement, on me charriait beaucoup sur mon albinisme. À l'école, on avait ces commentaires de ses camarades qui disaient comme quoi j'étais adopté, pourquoi t'es blanc, pourquoi t'es ci, t'es ça. 1 fois, je rentrais chez moi, je pleurais. 2 fois, je rentrais chez moi, je pleurais. 3 fois, je rentrais chez moi, je pleurais. Et au fur et à mesure, en fait, ça m'a forgé. Ça veut dire que je pouvais entendre toutes les choses du monde. Ça me faisait vraiment plus rien du tout. Tango bato mususu bali ko bengana bana ya ndundu bali ko linga ngote ezana bato mususu bali ko sunga bana ya ndundu to moyi lokola vision d'action pour les oubliés de la société voice en sigle ya mama Janine Kanku longoni ape matondo epai wapi bakenda ki visite kota la mama oyo na monga fula aboti ba albinos misatu a expliqué comment est-ce que bazali bana normal et PCP sengo a encourager ba mama o basana bandundu ba okela bana bango sonité tant na boti mwana nazo kanisa infirmière ibisakanga bébé ngo kitoko boye mais soko lukile mafuta bien akozala kitoko surtout na tabi oh bébé amazande na boka news na tani oh bébé ni na vandi ko ya mobana nga yebise oh na moni mwana zaneti ndundu aliati metana kina na komitona oh ya uchiwa parce que nos familles nazo mona bango te côté à papa côté nanga nazo mona te mais tant total to me gazandunda en tout cas problème yaki te to komisa ikanzambe Radio Collective ya Fiston tous s'abonner massivement c'est validé. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habilleur officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yangoyo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Umoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans iko mata. Yango yawa. Koto yonde makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo Afrika la tsabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete bato ko mobanga soko lingo somba biloko
omoni ke olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Maman Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotikobila batine na ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote bandeko balandi ya radio Lokole télévision bisika nyos tubuzwami. Merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme Oyo Radio Lokole télévision. Programme l'unique et le vrai. Oyo esika pi batu bavandaka papa fandi mama vandi ya vandi esika moko insanité zalité ko finalité bazali koyoka na suka émission mutu na mutu atiraka leçon tala tina to esaka mno chaque fois bandeko botala ka émission yo moko te soki otali émission radio Lokole meka ko partager pour peut-être intéresser te et ko intéresser de komoko songolo esika moko pakala. Tout est côté Sabino la chaîne Nabiso awa artiste comédienne munene nyota la belle o azali bon Albino Stondundu hier les kaki na radio Lokole pona aya koloba aya ko déclarer ségrégation séparation ima kasi ba ali ko pesa mbongo te po azali ndunde pesi pasi je crois émission auto salaki et sali ke et réveiller batu azwa moi les sungi asengi bino merci o pena sungi te soko bengi numéro ya nyota yi ko lekate benga biso na radio Lokole to ko pesa o numéro ya nyota peta pesa ki yango na RR kasi totali wa to bino to mekana ko sala tour d'Afrique et sikanion surtout bandundu bazali ezalaka ndenge nini te komona de comme si bandundu bazali ko minimiser bandundu bali ko sa ségrégation raciale partout bazali ko négliger c'est comme si bandundu bazali batute non pour votre information bandeko ndundu bazali mutu lokola mutu normal la différence est que ye pigment na ye ezali coloré te ce qui pigment est coloré yango sala ke pona bango ebima ndengo wana alors pona ba vivre normal basa lokola batu esengi na bango basa na protection surtout moi batambola mingi na moi te wana tokoloba mingi te tokobetela lisolo comment est-ce que epesi pasi lisolo ko pesa pasi tango jeune fille pour expliquer comment est-ce que mobali na ye propre a balimbo moi na mbongo apesi basali mariage kasi tango ekomi nanda kwa libala baboti mwana liboso ya mobali c'était très bien papa s'occuper na mwana très bien kasi tango ekomi abota deuxième mwana ki ba zemba s'occuper na mwana très bien tango ekomi na deuxième zemi akeko bota betanga boti albinos aboti ndundu mobali tanga yako sala abi o nini tanga yako tala abi o nini oralo bata o nani mobali abi o nini o mwana bité mwana nga boza la beauté nga na ko bota ndundu jamais mobali abengana jeune fille wana libala epesi pasi jeune fille wana bandi ko fanda epai ya tata mwasi na bango l'histoire oyo esalami bongo na Cameroun na esino to ko sala parcours ya basika bandundu ba en Afrique bota la commerce qu'ils sont minimisés je ne sais pas qu'est-ce qui se passe epesi pasi histoire ya petite fille oyo vraiment et puis si passe landa ndenge moi a témoigner comment est-ce que mobile na ye a bengane la libala pour na kaka aboti une très jolie fille mais pour kaka azali ndundu et puis si passe siko na loiboye tango mobile a bengani maman ndenge wana pa aboti ndundu tango komona soki mwana na lobi akomi mutu akoloba nini ke mwana nga
akoya ko récupérer pour na suka a bokota la témoignage ya Ndundu Kone Hassan ndenge a commis mutu to mona kayene ba clip partout. Il a été négligé mais famille boira qui était. Lelo ya comment ko sunga famille na ndenga kindu to mona par exemple pe belé il y a des Ndundu tel que papa na biso ya Ndundu oya kendantsa ngona kisasa c'est qui encore kombo ekoya. Donc moi na Ndundu na ko moi normal et pesi passe li solo oyo e ko sala au chair de poule. Ba mama oyo ba na ba Ndundu ba famille o ba ina Ndundu tala radio lokole et ko compatir na bine longo radio lokole et poussani pembeni na bino lokola vision d'action pour les oubliés de la société ya mama Janine Kankou yepe azalaka toujours près ya batu baza oublié la société. Tout on a nos témoignages ya jeune fille oyo depuis Cameroun ndenga ali ko expliquer comment est-ce que elle a été chassée de mariage de son foyer pour nakara boti petite fille ya Ndundu. Suivez. Bonjour à tout le monde qui me regarde. Moi c'est Kwegu Marguerite Rachel. Je vis à Noutor aéroport avec ma tante. Depuis que j'étais tombée enceinte de mon premier garçon, il m'avait vraiment accepté avec ce bébé. Mais 2 ans après, j'ai eu la grossesse de ma petite merveille. Il m'a dit qu'il ne reconnaît pas l'enfant. Il m'a mis à la porte avec le bébé. Quand le bébé n'avait même pas encore même 2 mois. Puis même le médecin lui a parlé n'importe comment dans la clinique où j'ai accouché. Il n'a pas accepté. Je suis alors sortie avec le bébé quand le bébé avait 1 semaine. Parti à Nouton aéroport chez ma tante, envoyé mon garçon au village chez ma maman. Et je suis arrivée là-bas, ma tante m'a bien accueillie. Chaque temps l'enfant était malade, elle m'a soutenue, mais quand elle est restée 2 ans après, un matin elle s'est levée, elle m'a dit qu'elle ne peut plus me supporter avec l'enfant. Moi elle me disait qu'elle blaguait. Elle faisait les seules choses que moi je ne peux même pas raconter devant le média. Elle préparait, même elle me donnait plus avec l'enfant. C'est là où j'ai vu que la lutte qu'elle prendrait, si elle continue à rester comme ça, l'enfant peut même mourir en même un temps. Oui, c'est là où je suis partie maintenant chez ma tante. Là, elle a décidé que je sors. Je suis venue ici à Canada, je n'ai même pas l'argent du transport. Je suis venue maintenant, j'ai raconté à M. Julio. Il m'a aidé, il m'a soutenu. Moi, je ne savais même pas, parce que tout ce qu'il fait pour moi, là, il ne m'attendait même pas. Quand nous sommes partis là-bas maintenant à la maison, elle a demandé que non, il faut que l'enfant parte au village. Elle ne veut plus. J'ai toujours appelé ton Julio pour lui dire on est parti donner l'enfant à Bafoussam. Voilà, l'enfant a été donné à Bafoussam avec le concours de sa mère, sa maman, qui est aussi ménagère, ou du moins elle travaille le champ et elle vit déjà avec l'autre garçon, Trésor, qui est le premier. Et la maman, il faut dire qu'elle cultive le champ. Donc elle a jugé d'aller laisser l'enfant à... C'est ta cousine à Bafoussam ou c'est qui? La mère a jugé d'aller laisser l'enfant à Bafoussam parce qu'elle n'avait pas assez de temps pour regarder l'enfant, pour suivre ses régimes et consommer. L'enfant avait ma cousine à Bafoussam. Voilà, et une scène d'abord s'est produite 2 jours après le reportage. On a déposé l'eau à terre. C'est quand l'enfant même commençait à faire la diarrhée que ma soeur, elle me dit que l'enfant a bu l'eau. Je dis que le savon qu'elle avait déposé là-bas, elle a rincé les habits, l'enfant a bu. Et l'enfant aussi bu le javel qui était à côté. Alors je me suis mis à crier, je dis que ouais, finalement vous me voulez même que quoi? Vous voulez me tuer mon enfant. C'est là où j'appelle M. Julio. Il appelle une hôpital. Il appelle une hôpital là. L'hôpital de Souboum. Et par là-bas, on précise les médicaments à l'enfant, dans lequel il n'y avait même pas les autres produits dans la pharmacie. Mais tant Julio était parti payer hors de la pharmacie. Nakolika ke histoire o epesi yo pasi to longo na mboka Cameroun to yebongo na République démocratique du Congo, précisément na Kinshasa, na commune ya Mongafula et pa wapi vision d'action pour les oubliés de la société VAOS en sigle maman Janine Kankou. Depuis Canada que je salue en passant, ma maman moko boboto mama oyo asokipa kana bat o basa oublié. Tana nuti kombo ya fondation na ye. VAOS, vision d'action pour les oubliés de la société. Donc, hier, ça va parapluie, bah, oyo bazanga parapluie. Maman Janine Kankou, encore une fois de plus, mbote na yo, pe merci na musalo zali kosala. Bakena yi kota la maman oyo abala, hier cette fois là abala, tang abala ki,
aboti mwana liboso bia imbale ya misatu 4 5 aboti bandundu kasi apesi témoignage mama témoignage na ye et se peut signer comment est-ce qu'elle fortifié mama oyo azali mama oyo apesi bato babota bandundu courage atali sisi bato ke ndundu azali kaka mwana lokola bana nyonso oboti mwana ya ndundu ko négliger ete oyebi te lobi mwana wana kozala ndenge nini interview ya mama oyo et se peut signer ya kosakana te azoko expliquer comment est-ce que tangu aboti na maternité infirmier a dit infirmier pas été sage tant que que moi dans ndundu infirmier a masqué ngabi na mon lokola moi na za raté ya habité moi na za raté ta moi normal donc mama pena a sungi moi na ye a te ngo l'esprit que moi na ta za ndundu longoni ya matondo mama merci na courage aux aki na ngi pas expliquer comment est-ce que okoko vivre na bandundu comment est-ce que okoko protéger bangu maman wake plus loin parce que toyoka mingi oh non soko ngo ke toilette na buto fana na ndundu ndako moko il faut la musayi soki ozolamba mafuta esaka cha il faut le ngona sote ba lo kutani so toana mama na a démentir makamune surtout poye azali na bana misatu ya ndundu kasi difficulté ezali mingi kaka ba vaseline maputa na bafuta na bango pakola ba pomade na bango pona po ebeba te yango mama azali kolela mingi yango wana tosengi sous merci na fondation vision d'action pour les oubliés de la société VAOS en sigle ya mama Janine Kanku oyo bakena kotala bango ba pesi bango ma quelque chose landa elema oyo ebongo tozonga tomoni 3 albinos. Est-ce que na famille papa pe aza albinos tonde te papa za albinos te papa za albinos te skoti arriva ya robota pe balbinos yo moko isala ona ndeni parce que tu dis que nous sommes soit à la race et que yé moko za albinos te puis papa za albinos te que azobota bana balbinos et koza pe mama ambebe ebele na foyer est-ce que yo et comme la kiote bon tant na boti mwana nazo kanisa infirmière ibisaranga bébé ngo kitoko boye mais soko lukele mafuta bien akozala kitoko ouais ça y est déjà azolamba o déjà esprit pour conforter oningela ka surtout na tabi oh bébé amazande na boka news na tani oh bébé ni na vandi ko ya mobana nga yebise oh na moni mwana zaneti ndundu ali ati metona kina na komi tona oh ya uchiwa parce que nos famille nazo mona bango te côté ya papa côté nanga nazo mona te metant totali tomoka zandunda en tout cas problème yaki te tokomisa ikanzambe parce que ezala na début bon yo nzamba pesi mo mutema wana munene ko accepter si facilement parce que to yo kapé ba histoire mususu ala batu mususu aboti mwa ndundu boy docteur azo pesi mazo boya azo mula wana ndike mwana wana ndiye ayete on ba changer mwana parce que yo maîtrise wana uzaki nango wana ezaka posambila mingi tondeni bon namona ki bango nyoso bazabana pona nzambe mutu apesa kana wa boya te nazoki mwana nanga na esengo to sambela na famille ya papa to na famille ya côté na yope est-ce que yaki na ba pour bat basanga olobate yana bat musu ba lobaka yana bat musu pe ba muna nga normal est-ce que na famille ya papa ba trouver nga normal to na famille na non ba mona ki nga normal ba trouver normal ba bisinga batela mwana protéger mwana c'est tout et bon on a environnement ici ko vandi ba camarades est-ce que aux moins ba lichote ba critique mo poto ba mo mutu mutara mutu parce que mutu ko sa likambo na misu na ba lo mamsusu mais na sima mkongo pe ba lo ba mamsusu pour to ebi ki sa sonde tambola yikuta na mambo wana bon na ebite na kota na bango te so ba lo ba kana sima na nga ntuka na ebite en tout cas nga kuna ko tunazala kate na kipakate ete yo mona susu deuxième mona yo ya susu tant deuxième paye ko ya na boti pe na tali na fungoli misu na tali na moni problème ezaki ni na famille munga ngana ibisinga oh mona ngone ta raté na ibisiete a raté te na sina boti donc c'est que ba minga ngango ba ki batumo ya mo boy bazolinga te ba blessé yo po bazomona ba mona komona nde mamsoi ko s'agiter na to komona mabemo ko ka mabe na ndengo zobota bon po obota ikaka na même hôpital ou to changer que hôpital bon ya liboso na botaki ye na ngiringiri ya mibale na ye kobota na monga fula
Ce qu'on peut aimer ça, tu n'as beau dire qu'on a mon fait plate, tu n'as beau qui est sous chaîne bali. Oh, le lot, tu vas rendre visite. Rendre visite. Au début, tu as une étoile filante, étoile brillante. Pour nous, sinon, moi, on a comment. Bon, Ebriali. Ebriali. C'est en langue. Et ça, quand en français, mais Nathalie Ewana, étoile brillante, Ebriali. Ah, ok. Pour moi, si quoi, n'est pas la boue, n'est pas la bonne. Parce que l'on y est là que va garder ba peau na bango n'est pas propre. Parce que tout le monde a albinos mususu. Au monde a zanon monde a non qui mais déjà peau et bébé. Si que l'on y est là que au maintenir bango basa toujours propre boy. Est-ce que ba kiss na bango écoutera? Bon, et l'on va du bosso na sala que ba garder peau. To éviter nan moi. Surtout moi. Ceux qui m'ont exalé na protégé à bango. Parasoleil, moi blamba manche longue. Et moi ceux qui m'ont exalé na chanti soleil mais eko zanga pe ezangaka. Mon cas na tima na protéger bango contre moi kaka. Parce que pour toi appeler ce sougeno, oh maman sera zolamba Thompson zokalinga soki nini ninge ilila kabacho wana batu wana isala ke ibi bisa bango pauvre. To kola to yoka pe mingi. Yango sikola nga na yiba na réalité mambango bien. Dans cette occasion, si vous avez le bien. Est-ce que si vous avez le nguba, vous avez le poisson, et ça la paix que nous pour nous bébé. En tout cas, on a ébi wanate. Bato ebele ba ebi sanga. Il faut qu'on évite qu'on kalinga ko tumba na ebi sa bango ke na ebi wanate. On a ebi ke bango nyos bazaba na lokola ba oyo. On a ko kalinga na kolia mais sauf que na protéger bango contre moi ici. Na ebi penza makamususu. Yo comprendre que nos les ondes d'union sonnaient qui n'ont pas fausse information. Donc si je comprends bien, et là que ça là que va garder pour na bango bien toujours il faut protéger bango pour na soleil. Et puis moi ba manche longue, na ba pommade mususu ba kola bango. Ka vaseline ona. Parce qu'on a bato nyoso bota biso ba libanda ya mboka. Au bord on a besoin peu ba ko tata le bon poche, ba aider à ma vaseline. Un message ni bon ngana oloba bango ka boye batika biso te soki bazana moi quelque chose wana ba bossa na banote parce que ngamoko na kokete na bana ministère to ba mafuta ba vaseline bakanisaka bango kaka vraiment sikoyo ndi basa ba rappel mutungisi moko bela pa pamba ni kaizala bon na monet musoso pe astumisa na ba fièvre makasi abela ka pe mais ba fièvre wana eza non naturel to ezara que no po bango moi pour na bango c'est différent par rapport aux autres les salamons eza ba fièvre nde bana nyos bazokola ba beli ba jus traitement c'est tout. OK eza te que po baza balbinos non parce que nde baza wana différence na bango baza mobulu to baza na bango normal to timide. Est-ce que na ba niveau ya ba classe ne ba kindara j'espère que ba otanga moko azotanga déjà mososo na nakete. Est-ce que ne ba kinda école wana ba traitera bango moi le lingue tonne non na école na bango discrimination ya la moi trop après mutu mususu mona que non a ko vanda te bana mususu te ba miki ota que non na vana ndundu na sabo amula ko ndi suki ko sala so ndenge nini non na école en tout cas balingi mingi na éviter mais azaka l'aise. Je repose une question moi curiosité tant au cours la bande c'est que non à tous en amont ndundu tous en de ndundu so lingi olampo ke ko se soulager il faut mamsusu o sengenzi c'est que na kesima de peur que mamsusu ke yo monae est-ce que maman père ya solo eza lokuta na éviter évite ko sama mingi franchement parce que au monde va bloquer expliquer nga et ça la ce qu'on a bien pour na bateau yo bazarati lelo ba ignorant ba yebisa bango bongo keno soki ozana ndundu na ndaku songo kinde place telle fausse ngenzela et puis que au mona so tango yebisa nga boye na comprendre maman keno ba kosa biso na ba fausse information vous comprenez pour wana na benga ngweso ni ya discrimination parce que mutu to ndundu to koza ndundu te biso histoire abatu différence ezaka que non ba pona biso mais tous habitants sont même esprit to respirer ndemo makili ya moko donc ba pesa bango forme moko
c'est comme si bango baza ba créer ba na ndenge mo to ba yana ba uta na planète mususu. Or ça bongo te. Et surtout on va passer message na ba ndeko nyonso na ba maman nyonso o ba bota bana balbinos. Vous prendre soin na bango très bien. Vous en bango bien ndenge ba papa na bino ba kolisa bino bazana na bino. Donc amour wana ezala kaka ndenge ba boti ba bota bino. O ba pesa bino bo pesa ngo pe ba o bino bo boti. Maman toujours avancer toujours. Et moi on a biso lelo akomi na mbulani to mwani. Akomi akokisi 3 mois. Akokisi 3 mois. À 3 mois déjà, déjà Rolia, non? Azolia. Azolia ni sans problème. Aolia nyoso. Fufuna. Comprenons au moins on est à Clarisse, Clara de Bruxelles. Toujours à côté. Donc ambiance on les a beau. Vraiment tant on lia kawana. Bon ma kuna bilo hote hein. Non, mais na ba boye. Balia ka nyoso. Oh ma deso alia ate. Nyoso alia. Mais est-ce que yenda za be poto kaka? Yeka poto na libele. Vraiment. Na moni pas très calme azo lelaté, mutunya sozo soyé sans problème. Yé okobi mano, otiki na muto déranger te hein. Bon, na kodi ka mena okende musika penza te. Na za moi pembeni pour ako déranger. OK. Est-ce que bana mso bazali bana ba difficulté bazana ba difficulté o yesinga aide. Neti ba difficulté ni bazana. Ba oya ndundu. Ba oya ndundu. Bazana difficulté nano azana na problème a miso. Miso ezo sala epasi mais mbongo ya memaye ezate. En tout cas, mbongo na hôpital. Na hôpital ezate na ya son pe linette en pe ezate. Do yesinga ba manette ni. Il faut ba consulter bango d'abord et pas ya ophtalmologue. Atali après sikoyo yende akoyeba linette na okoma. Donc mon message ndenge jo lobi boye message ezokende ba nyonso oyo bazaka na mutema wana ya koede parce que moni tango batu bapesaka o nzamba zongisa na sima izaka ya makasi mingi koleka o mukio bimisi. Donc mieux vaut peu que rien. Nayebi ke message na yo eleki ba nyonso bonne volonté et surtout nayebi ke ba maman nyonso mois de novembre oyo a commencé par maman Janine, notre PDG ici Koali, bah joyeux anniversaire. Donc mois de novembre au anniversaire ya ba maman ya boboto nyonso ba salaka ba dona bango na vaus ba yoki nayebi ke si na tangi ba kombo na bango te ça vraiment mabe et na pesi sous joyeux anniversaire na pasteur Joseph na États-Unis et na pesi sous mbote ba joyeux anniversaire na maman José Kabongo. Bah joyeux anniversaire na bino donc vous avez belé et on continue toujours. On m'a toujours avancé. Et les loto yebo, tu rentres à ta papa. Pour moi, bah qu'est-ce que me fait na beta papa? Comment récupérer? N'est-ce pas papa? Azate. On dirait bien que tu es qui ici papa. Tu papa pour moi comprendre que papa m'a m'so organiser télévision te habiter na tika charge pas moi pourquoi maman ça ni mettre sandaku donc ils ont charge nae. Mais bah on a 6 puis à 4 heures. On est à bureau. Donc, maman, mon message na yo yasuka par rapport ya visite yo et la Suisse na bi que toi qui na surprise me fait tout ça là. On a Clara de Bruxelles, Clarisse, na pasteur bango mutu. Ba osala yo surprise ango. Ngana yote so surprise ngizani. Pour na mona kana mimisa ki mona ba te sako na mimisa mutu na kati. To lo nyango na kati. Moi message na ba tons pour la biso. Bon, na lo babo na na pesa na batu msutoli o ba bwaka bandundu. Ndundu aza mutu lokola batu nyoso. Soko oboti mwana ndundu ko banga te batela ka mwana po yebi lobi na yete tamso ye mutu akosungwa na vie. Nde na boti bango boye naza fier. Na yokela bango sonite. Nazala na bango fier makasi. So nazo tambola. Mais et le monde osenga pe na ba ba soutenaka ba bosa na biso te ba lemba biso te. Na mukera ko ba bando kanisa ka bango. Tala pele bato, tala pena bango bien pesa pena message wana bien pour la base du kapela.
na baoyo basungaka bango botika te bokontinue toujours na kosunga nzambe akopambola bino po bosala bango te nde lelo na kosenga epa na bino. Na utaki koloba yango l'exemple ya liboso totalaki image oyo na Cameroun botali wana ndenge papa wana bengani mwasi po aboti ndundu jeune fille wana lelo peut-être ça mwana moke mais tango akokola akoyoka parce que ce sont des personnes comme toutes les autres personnes. Ba raisonnaka normal, ba salaka nyonso normal, différent ezaka pigment na bango eza coloré. C'est ça le problème. Tanga kotunaka mama, papa bengana yo po anini. Papa bengana nga po na botaka yo za ndundu ko pesa pasi. Je vous dis que bandundu pe ba resta na vie bazali. D'abord, exemple le la comédie na biso nyota, elle se débrouille à na balai à bundaka isika batu ba na teint normal, batu ba na couleur normale, batu ba pona bango na coloré, pigment normal, azala kana bango, asala ka ba pièce théâtrale sans complexe. Force à toi nyota, la belle, voilà, c'est ça. O bolia mbongo na ibo futa mbongo na ye. Le la paix Hassan Koné a fait ce témoignage choquant. A expliqué comment est-ce que ye tanga botami nekol abandé ko linga beta bale mais tanga ko beta bale moya beta bale zalité pona il faut kaka akima moyi que moyi bale zalaka er mo faut beta na moyi. Alors nekol na bango de foot soki ba bima beta bale lui il était obligé ya kola ta chapeau. Quoi ta chapeau ton sélectionneur a yé entraîneur a yé mais yo zala ta chapeau bonne na bitin la ta chapeau pona moyi atiki mbala ya liboso ala ti chapeau. Tango entraînement si les BC non. Désolé, en tout cas, je ne peux pas. Ko beta balle te pour na yo et ko permettre yo te beta balle parce que balle za wa beta na moyi na buto za la kara, entraînement za na moyi yo et ko simbate. Il s'est senti dépaysé, abandonné, azonga kindaku, akoma ki frustré à kosakana te. Mais courage, force à lui. Hassan Koné, à se décourager guité, à bandi, à andima mindima kindenga zali, ndeko yo mindima kandengo zali te, ozali peut-être na défaut na likolo, ozali peut-être na défaut moko songolo, ozali koyokela yango soni, okomona mama na yo peut-être na défaut, ozo koyokela soni, bino bofandaka peut-être na ndenge mabete sika moko zali na place à biete, ozo yokela sika bofandaka soni, okosaka batu, que non biso fandaka sika songolo et sika pakala, ça n'a pas d'importance. Le père peut être ma parent na bino et ça dit le père on a yoté. Sauf que botami na famille on est pauvre. Ils ont yom to linga botami na famille ça destin. Ko linga te so botami na famille pauvre o tika la pauvre bunda pona yo olongo na peut-être famille na bino na situation wana. Yoka motema na yo, yoka cœur na yo, force à toi okobima. Même si ba fingi yo ndundu, ba fingi yo abukana likolo, ba fingi yo amona kate. Non, lelo yo tomona ba boité, ba koma batu. Ba aveugle, ba koma batu. Ba na obésité, ba koma batu. Batu o ba sa ba orphelin, ba koma batu. Batu o ba sa ba abandonné, ba koma batu. Force à toi. Hassan Koné, tanga zongi na ndako ndengo wana. Et pesa qui est souci et puis tanga mindimi kenga ifona sa ndengo wana. Umona kinenga komaki lelo ya koma star munene ba koma kozoyena ba clip et belé ça la succès ndundu umona kawana Hassan Koné na lingito na histoire Hassan Koné oyo pona efungu na bino bande kono so yebi ozana camarade ya ndundu camarade ya bino oyo bozana bandundu na famille force à vous bobanga te partager mission oyo pe ko pesa bango force tala ndenge Hassan Koné a gagné ki vina ye po a longola qui explique azali na couleur mususu batute tolanda eloko elemao. Si aujourd'hui je regarde mon enfance, j'aurais aucun regret à me dire que voilà, j'ai grandi en tant qu'albinos. En toute honnêteté, c'est même aujourd'hui ma plus grande fierté. L'albinisme, c'est une anomalie génétique qui fait qu'on est en manque de mélanine, d'où ma peau très très blanche. C'est quelque chose qui arrive le plus fréquemment dans des familles africaines. Mes parents sont noirs de peau et moi blanc et ça m'a posé problème dans ma jeunesse. C'est souvent des moqueries, des gens qui me connaissent pas forcément. Dans la rue, t'avais souvent ces enfants qui te regardaient comme ça pendant au moins 5-10 minutes. Et tu savais très bien pourquoi ils te regardaient, mais voilà, juste le regard des autres étant plus jeune, ça me faisait mal un petit peu. Quand on était petit, on charriait beaucoup. Et généralement, on me charriait beaucoup sur mon albinisme. À l'école, on avait ces commentaires de ses camarades qui disaient comme quoi j'étais adopté, pourquoi t'es blanc, pourquoi t'es ci, t'es ça. Une fois, je rentrais chez moi, je pleurais. 2 fois, je rentrais chez moi, je pleurais. 3 fois, je rentrais chez moi, je pleurais.
Et au fur et à mesure, en fait, ça m'a forgé. Ça veut dire que je pouvais entendre toutes les choses du monde, ça me faisait vraiment plus rien du tout. Parce que j'avais vraiment l'habitude d'entendre des trucs. J'ai d'autres exemples, ouais, ça a impacté ma vie dans le domaine sportif. Je suis un amoureux du foot. Je voulais devenir footballeur. Malheureusement, j'ai pas pu atteindre mon objectif. J'ai eu l'occasion de faire une détection pour un grand club. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'étant donné que je suis albinos, j'avais besoin de me protéger du soleil et que moi, quand je joue au foot, j'avais régulièrement une casquette. On est très fragile de la peau et qu'on peut facilement attraper des cancers de la peau, donc il faut régulièrement se protéger. Et ça posait pas de problème jusqu'au jour où j'ai passé cette détection où dès mon arrivée, le recruteur me demande de retirer ma casquette. Et c'est à ce moment-là que je lui explique que malheureusement, je ne peux pas, étant donné que je suis albinos. Donc il m'a laissé effectuer la séance. Tout s'est bien passé. Et à la fin, il me dit « Hassan Koné, j'aimerais vous parler à la fin ». Donc moi, à ce moment-là, je me suis dit « J'ai réussi ». J'étais vraiment content. C'est à ce moment-là qu'il me dit que malheureusement, il pouvait pas me sélectionner parce que le fait de gérer mon albinisme, le fait que je joue avec une casquette, c'était beaucoup trop compliqué. Et moi, à ce moment-là, tu me dis ça, mais c'est fini. C'est un gosse, c'est un enfant de 11 ans que vous avez détruit sans le vouloir. Hein. Et à l'école, j'étais pas le plus intelligent de la classe. Du coup, j'avais plus aucune motivation, plus du tout. C'est vraiment un sentiment de tristesse, de baisse de confiance. Toute sincérité, c'est même l'une des pires périodes de toute ma vie. J'avais vraiment du mal à croire en moi, de savoir ce que j'aurais pu faire de ma vie. J'ai passé 2 années vraiment terribles au niveau du moral. Je pleurais souvent le soir, personne ne le savait. Moi, tout seul dans ma chambre, les larmes coulaient toutes seules. J'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. Jusqu'au jour où je décide un petit peu de m'ouvrir aux autres, de parler un petit peu avec les gens de ce qui m'est arrivé. À partir du moment où j'ai commencé à m'ouvrir, je me suis créé un compte Instagram et un compte Snapchat. Et au bout de 3-4 mois, il y a une agence de mannequinat qui me contacte, qui me disent comme quoi ils étaient intéressés par mon profil et qu'ils aimeraient faire quelque chose avec moi. J'ai direct sauté sur l'occasion. 2 mois après, ils m'ont proposé mon tout premier projet de Jamie XX avec Romain Gavras à la réalisation. Je suis super fier de ce projet-là. Après, j'ai fait un clip avec m'a aussi beaucoup aidé à avoir 2 fois plus confiance en moi. Je voulais témoigner aujourd'hui pour montrer qu'il faut faire de sa différence une force. La vie, elle nous impose des choses, mais je pense qu'on peut prendre les choses en main et faire de très belles choses une fois qu'on a confiance en nous. Et pour montrer aussi aux gens que voilà, l'albinisme, c'est pas que souffrir. Les enfants qui se trouvent en Afrique et qui sont albinos, eux, ils souffrent. Eux, ils souffrent vraiment beaucoup. Pourquoi ? Parce que ces enfants-là, ils étaient rejetés par leur famille, d'autres tués parce qu'ils étaient albinos. Et c'est très grave comme situation. C'est vraiment super grave et c'est pas connu de tous. Aujourd'hui, si je devais donner un conseil à un enfant albinos, je lui dirais tout simplement de pas faire attention au regard des autres. C'est quelque chose qui peut vraiment détruire. Je dirais à cet enfant de s'entourer vraiment de très bonnes personnes, de croire en ses rêves. Personne ne doit lui imposer ce qu'il a à faire dans la vie, peu importe la différence. Voilà. Bomonique, lelo yo Hassan Koné a commis motu. A joué respect, a commis le coup de teinture normale, a joué un moyen. A l'obi yango pour mettre bokini mo l'obi wana que moi esifika ko protéger na moi kaka ndenge mama wana monga fleur baki on se protège na moi mingi te d'être mona yango mibale mususu ya pembe pe ba mbala moi te le bana ngo jibe pana mobali ya pembe ngunga kota na ndako ndenge ni tomona ka bate bele bale ngako mapena moi te ata malgré pour na bango ça ngo normal mais oui ata po ça normal ko na moi pe bebe ça po yango ko mona na ba pays lokola eza moi développé ba Afrique du Sud la pote conso bana ba conseillaka eza na ba vaseline oyo anti-solaire wana so bana ba otanga classe na tongo pakolo bango ba vaseline wana mwana po na ye ko beba te popo ezaka ya ndundu mutebe ba tata mutu normal pe po ebeba ka so fani mingi na moi bat oyo basala na moi mingi ba yebi ndenge po na bango ebebaka. Voilà, force à vous bandeko na so basa ba bilno ba famille so basa ba albino, force à vous. Tala émission na bino yango yo radio Lokole, nous vous soutenons. Nous sommes ensemble dans la vision d'action pour les oubliés de la société ya mama Janine Kankou oyo azawana pona batu mama oyo mama wana soki par non seulement na bandundu tomoni ba image ya mama wana Kankou mama Longonia accueilli petit na centre des aveugles ko pesa bango ba donc osunga na mwa mukie. C'est ça batu bazwa mwa mosolo ezataka yo mosolo na yo zwa musala kaka ba yembaka yo musala no zwa musala kaka ko sala makambu ya ko bedisaka batu ya ko yiba oyibi pe mbongo ya leta
sala makambo ya malonga olingi te kaka makambo intérêt na yo tala batu oyo tala besoin na bango balobelela batu lokola ba mama Janine Kanku oyo akoti na parlement ako défendre vraie cause ya population. Force à toi mama Janine Kanku. Voilà, totalisa gibino comment est-ce que jeune fille babengana na libala pona abota kindundu et puis si pasi tokenaki na monga fula totalisa gibino comment est-ce que mama oyo sans complexe na bana emsa tu ndundu boyoki ndenga expliquer mais aleli kaka soutien na bino ekosunga ba vaseline ezalaka nango cherté yo tala biso na Canada na France na Europe na Belgique na Allemagne et pas ya mama Solange Ntimba mama Solange Ntimba de Bundes bokomi bosa ebele bosunga ba albinos basaka batu lokola batu nyonso tu bosunga ekopesa kitoko mingi. Merci na sponsor officiel ya chaîne Oyo Radio Lokole Télévision, Mama Charlotte Kaputu, la dame de fer, à bière officielle ya bana bino. Merci pe la coordinatrice ya chaîne Oyo, Mama Rina Umbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti. To ba to ko umela mingi te, to yaki pe na to sola makambo kaka ya basbil no, ba ya bandundu poto mo lokola ba bandi ko négliger bandi ko na so bandundu. To comme si bazali batute, ndundu azali mutu normal kaka lokola yo, lokola ngai. Ya ko bandundu o bazali na valeur koleka bat o ba po normal. Tala makam o bat bazali normal, ba po normal, ba na mélanine ba osa na mokili na bo soto, mais bandundu et se respecte. Force à vous, Balbino no surtout. Nous sommes ensemble. Tokutani prochainement avec un autre numéro de l'émission Radio Lokole Masolo Bandeko. To partager, 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 partager. Chap chap. Et tchara. Dans le cadre de soutenir la vision des chefs de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Kaputu et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Kaputu. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te. Alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, les loyo, ba Tanzanien, bazo yekola avion, bazami balé, moi si na mon bali. Et bon bino na Congo. Bozo zelanini. Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, Tokumi Sayo Ndenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.